namoni na makambo bato bakeke mwa mbangu to keke na ba vitesse mwa trop parce que population congolaise va comprendre combat place eza situé. Lelo na lingi peuple congolais va se rendre compte que combat oyo etali kutu ba oyo mbongo oyo tozo pesa te. Combat oyo etali combat ya mutu moko zo résister face à ba multinationales. Et ba wala muta dirigeant de bana président de la République. Ba ministre tout afanda bandimaram. Décret et salemi le quoi dans le secteur ya pétentique ministre qui va s'agir arrêter à sali pour la mise en application. Bato bazo boya ki to futa ba taxe ya ram. Donc balingi mboka na biso ya avancé te. Angola lelo ya avancé trop parce que bato bazo futa ba taxe ya ram. C'est un peu ça. Donc nous devons accepter ça. ala kisakeno force eza na kati ya IDPS biso tozate ba politiciens oyo bazo traiter la population comme ba marche pied na bango mais IDPS c'est le parti du peuple, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Toyeto soutenu ministre Nabiso qui passe à Maliba, on a en charge, il y a Pétentique. Aya qui répondre na ba élu du peuple que azana problème na population te, pe azana seconde te, minute te, RT, oya koyiba congolais sans fois naé, tout du fois naé. Mais toza batu oyo toza na kati ya pouvoir pour la soutenir président de la République na ba action naé pour il a cette bonne volonté. Il y a qu'à faire développer le Congo. Congo ya siko eza su Congo ya kalate. Oyo bambongo ebande okende na poche ya batu. Siko ya mbongo komo kende na trésor public. Yango to yaki na respect ya ba élu du peuple pe na population to la kisake population ne mutu atindi biso na gouvernement pe atindi ba élu du peuple na kati assemblée nationale. Na sepeli mingi bana mboka pona kotuna biso liyano yango. Lelo bomoni biso awa na assemblée nationale bao nyonso bozali komona bazali ba population oyo baye ko soutenir projet oyo gouvernement Fati Beton apesaki pour que gouvernement na ekoka ko participer na misolo ya mboka oyo ekoki ko développer secteur oyo ya numérique. Awa bozomona ezali Pascal Nkoyi le coordonnateur ya collectif ya ba sportif nyonso ya Congo bao bazali ko soutenir président de la République. De l'autre côté, vous allez comme on a un mouvement citoyen au Bazali na kati ya FG24. Biso tout au sangani, to lobi ke ndenge to banda ko soutenir RAM depuis e bandeli nango. Si ndenge to zali ko koba nango to ye awa pona ko renouveler soutien wana to zali nango pona président de la République, pona projet RAM, pona ministre Augustin Kibasa.
ram ezali oyo bato bazali koloba wana te tosala musala wana toyebisa bato nini ram eye komema na mboka na biso ya sika toyebisa bato ke ram ezali moyibi te metala bapoliticien oyo ya nzala bapoliticien oyo balingi basala populisme bapoliticien oyo bazali kobundisa président de la république po azanga koganye na manda na ye bango wana nde bazali kosala babiloko wana ya kotindaka baquestion awa biloko ya pamba olia oyo na bureau ya ministre olia okende na RPTC otuna nini ezali kosala ke population bakataka ye bainité bokende na mokili mobimba kuna bazobenga ngo ezali CIR awa na biso tozali kobenga ngo RAM ezali registre des appareils mobiles et pas bapaya kuna bazali kofuta ba $20 $15 $30 mais awa l'état lobby soit ofuti $7 pour na mbula mobimba soit ofuti $2 pour na bachombo ya mike tobengaka kikalakasa omoni donc message ezali moko toyoki on a teke non tango ko bake bolobela population communication la ki moke pour les autres population tomboki et ali pas comprendre te ti le to ko mona na bili maman moko ko lobabi ba bengele rame on atala et ya mona ya tuna mituna population moko atomboki azate ezali nde instrumentalisation o ezali na kati ya assemblée ezali nde ba instrumentation oyo ba député auti bangambu comme ndenga uti koloba donc ram ezali likambo ya ndenge bino bozo musala tosala ya communication ezalaki mukete mais lobande te mboka na biso ezali munene tokoki kosala awa baoyo bavandi na Kananga bakoyoka te baoyo bavandi na Mbujimai bakoyoka te baoyo baza na Kisangani Lubumbashi bakoyoka te mais musala wana ezali ko continuer bokomona déjà bambassadeur oyo tozali na koforme bakozala kilikili bakozala éparpillé na Congo mobimba po musala wana eko bakosala motuna ezali yayo banda butu tolali pongi te bato balobi mama lukela biso champion babeti lisolo na yo na réseaux sociaux balobi ke champion na bandal ovandisi bato opesi bango bambongo opesi bango bapolo na butu yo sali mosala wana pe obengisi bato ya moto futi bango bambongo sango no ekei. Merci beaucoup mopanzi sango nanga ekei oui normalement faut sango nanga ekende. On comprend naza coordonnateur ya collectif et sportif présidentiel sur Tchetembe. Normalement sango nanga ekende mais biso IDPS le lot ozo pouvoir oyo. To tika lo pesa mbongo te. On comprend tu dois pouvoir te payer sans bon côté. Les gens nous sommes au pouvoir, tu peux ça battre pour vivre dans le terrain. Je pense pas. Et ça a groupe il y a battu oyo, bah mon arrêté, bah ça bah leader té. Mettons nous avons dit pour moi on a dit personne au groupe à 200 500 personnes bah vendre tout autour de moi. On peut pas passer dans un leader. Et ben là bah ça bah leader té, il y a un bazar ceux qui a vendu avant 3 personnes, comme on le bah continue dans message ma bé pour la quitter ta crédibilité à Moutou. Et nous sommes en train de soutenir le chef de l'État et nous sommes contre les anti-valeurs. Donc on va nater pour on peut ça battre mbongo. Ce qu'on kabila batumbo to banda okaba depuis kala mais zate ki to vandi pour kopesa mbongo pour ba soutenir Kibasa na ngo bomoni collectif ya ba sportif force d'action du Congo que ko soutenir projet Oyaram parce que ça projet moko vraiment et ko simba peuple congolais na makambo ebele ndenge kaka molobeli président monda musala uti koloba na yango biso bato to comprendre pe to za na vision ya mokonza mboka na vision excellence Kibasa nde to comprendre projet Oyaram nde to yesiko côté les mais la groupe ya ba député oyo papa na kotanga na ba kombonga na banga te o Tchetembe bosi un collectivement 3-4 mouvements citoyens bopesi bambongo bambongo oui ba yaki pa na ba opesa rapport parce que ngatango ba commando ba kitara soki oyo na loyenye soko Tchetembe ba yaki ba pesi rapport na bino na biboli ya mbongo ya mbongo mbo ya mboka bo soutenir ram na sepeli mingi na collectif ya ba mouvement citoyen surtout nde baza d'accord na soutenir projet Oyaram on est ensemble Fatima tango za kotanga kombo ya IDPS to ebi ke IDPS ka kitina tango pour à se défendre à réclamer les cambo ezala ke tout quoi ba to ko mona ka onde ba tumi balé non c'est juste que nabi lelo olinga ko quand même pas côté ma ba ngai ba simba ondo temi ozo filmer ça dit quoi tant message ye ke ba annuler plénière to ko ya belete tozuka bantel tozu mettre orange ya banda tozu mettre samiso tozu baselia bandal kitambo ba epela balemba to sangani et ba membre nyo surtout association to bisi on bozonga parce que to comme ba surtout à to moment que to ebike ba annuler plénière c'est tout à fait normal champion peut pas kada ko comme na téléphone
non kokata ngeza mabe papa mama ovanda route be Vodacom Orange azokata biso akati na connexion mais azongisa biso te jour ozongisa mais ba crédit biso tsaki ke au fait ozo comprendre et puis batina pe crédit comité ya yibi yango ale lelo opona otonga mboka fo mabo yango et puis kokata o ba réseaux sociaux ba comme ba réseau ya cellulaire ozokata vraiment bazokata na mutema mabe ozomona ke ba opérateur économie baza bandoki depuis kala bango wana bayaki ti na fête bango na pe baye su na ba réseau na biso ba Orange ba Airtel ba tout baza mutema mabe bandakala na yango biso tant to comprendre que ça groupe ya mutema mabe nde to ko soutenir excellence pour to comprendre ki ayaki lokola mutunyo surtout à se défendre na bandai koyiba oyo bandai kokota na bapoche ya bato na pouvoir oyo tikoleka ba millions oyo bandai kokota na bapoche ya individu soit disant na ba carte visa lelo toyebi ete mbongo wana ekota na trésor public mbongo wana efuta enseignant mbongo wana echa wifi na ba université mbongo wana à bientôt ezokocha wifi na ba école primaire secondaire et humanitaire c'est pour le développement du pays c'est pour l'avantage de nos enfants. Donc nous sommes condamnés à soutenir RAM. Nous soutenons RAM, nous soutenons le président de la République, nous soutenons l'excellence Kibasa Maliba, nous soutenons à 100% le peuple congolais. Je vous remercie. Chers internautes, très chers abonnés, nous continuons toujours ma solo na biso kokoba pona koluka bongo likambo dossier RAM bobi kandenge zondongwana eza na ba imboka oyo ba telemi penza ba ko soutenir yango la bonde tozali liboso ya moko ya ba vice président de la fédération ya Funa ya UDPS Kibasa na bonde to kotuna kaka ayebisa biso motivation na bino o boye bongo côté malbiso parler du peuple pour soutenir le dossier ya RAM entre temps toyokaki l'excellence Kibasa kolobaki azalaki choqué na maloba ya ba député le lobby bobi boko soutenir RAM et pourtant ba senga ki alongola ngona pe basengaki na ya démissionner. Bon na pesio botondi mingi pona libako pesi biso pona koloba ko s'adresser pe na bandeko na biso ba congolais ba Hollande biso ya solo autorité morale na biso excellence Augustin Kibasa Maliba bazalaki choqué eza pona maloba balobela ki était peut-être ba yokaki ba landa ki malamu mingi te azalaki choqué na koyoka élu du peuple azo avoué na face du monde que yazalaki parmi ba importateur na ba sac ya ba téléphone contrefait azokote kango liboso ya même ligne muto wana esengeli kutu ba exposé na balanda en justice. Comment yo ko avouer devant la face du monde que o importaka ba téléphone c'est-à-dire o futaka ta donne te nini te ozo photo ya téléphone na ba sac o chango yo te kango liboso ya même ligne yango wana azalaki choqué po batikelaki temps ya ko continuer te. Ce n'est pas Kazaki choqué na maloba balobaki, c'était un jeu démocratique. Ça, je vous rassure que c'est un vrai démocrate et il sort d'une moule, il y a démocratie. Atika ki batonyo va s'exprimer, ndenge sepeli balingaki, même si à un moment et comme qui attaque personnelle, on le conseille de attaque wana. Mais au elandi dossier RAM ba congolais nyonso bazolandanga ba yebaki dossier RAM et ko permettre mboka na biso to accéder pe na ba NTIC na ba nouvelle technologie. Mboka na biso ezalaki en retard o ezaka ka ebandeli mboka nini o ekendaka liboso na misolo ya ba contribuable te RPTC wana eza organe o eza chargé na ba télécommunication na mboka na biso et puis je souligne que c'est un organe indépendant et dépendaka kutu ata na ministre te et dépendaka nde na président de la République ozomona soki bazalaki na besoin ya ba réponse technique esengelaki ba benga président ya RPTC lolenge moko babengaka président ya Seni soki bazana besoin ya motuna ya makambo ezokende te na Seni basengelaki babenga président ya RPTC akende kuna apesa bango biyano na mituna oyo balingaki batuna mais ministre pe na botosi nyonso na komikitisa nyonso tango amoni invitation ya bandeko nde aye omoni aye a répondre que bazaba élu na biso bazaba député oyo ba investisaki biso yango na kende ko pesa bandeko na biso biyano po ba servir ministre pe de canaux ya communication po bango nyonso bazaba représenter ya peuple tango bakozwa biyano bakozwa ba réponse ba explication claire de barokita ba expliquer pe population ba comprendre bien fondé ya ramezanini et puis bazome mabiso wapi na ngina lobelo komoko est-ce que boyebi ke ba télécom tozana bango awa na mboka bambula nyonso oyo babande kozaka na système ya ko déclarer aye que non l'état congolais ngana zakaka na 10 millions d'abonnés l'état pesa na moyen ko contrôler te ba fouti pas en fonction ka ya 10 millions lelo RAM a connecté ba machine
en permanence eza kuna na ba réseau na bango. Donc baza susu na moyen ya kokosa état congolais te. Soki kaka ata lelo muto asomi ka sima Vodacom pas à se connecter, machine ya RAM ya enregistrer que abonné à Sika à côté. Donc ba okiko kosa sous l'état te. Alors biloko wana nde pesi bango sikoyo mutema mabe. Alors bi bato oyo bakoki ko contrôler biso boyete. Bakosaka l'état siko l'état a fungoli misu abi soko za na 33 millions okofuta mpaka en fonction ya 33 millions. Mboka na biso gagné te. Eza apport ya monene o rama ye na mboka na biso. Yango na ba télécom bazo manipuler population na kokata crédit na ndenge ya mabe. Mais je vous dis biso tozo interpeller ministre na biso ndenga za mokonzi ya bato wana afungola bango miso bazaka bango ata mboka na biso kiko créer raison na biso moko. Yango na biso to ko appuyer loko wana rame continuer tozwa ba moyen na biso comme ça. Voilà. Biso to ali ba démocrate to bando kene na bango malembe to moni ke bango baza na motema mabe balingi ba utiliser Congo lokola mabele oye oloni obuki okei otiki mabele pamba biso il faut biso mboka na biso e bénéficier na kitana yango oye osali business awa ofuti mpako ndenge sengeli ba congolais pe ba bénéficier na mabele na bango yango ram oyo eza eloko moko kitoko po na République démocratique du Congo. Excellence qui va ça pour le baki rame ko accompagner en gratuité enseignement ba bosi ba mituni mituna ba lobibo ya ko baki ko accompagner c'est-à-dire to baki l'état congolais ko asali na gratuité bosi na bosi ko futa $7 pour la mona na yatanga te bongo te omoni so ba lobi accompagner eza financer te omoni so motabi financement ya gratuité na motalobi accompagnement ya gratuité eza biloko mibale ya kokesana. Accompagnement ya gratuité de lolenge nini. Récemment baouta ko signé protocole d'accord na bande konabiso ya ESU, c'est-à-dire enseignement supérieur universitaire na bato EPST o ya secondaire, primaire et technique. Ba signé protocole d'accord wana ba monter plateforme moko. C'est na plateforme wana. Mwana na mwana bakopesa tablette moko o eza na ba programme na yango. C'est-à-dire ba banda ko sala wana eza accompagnement. Ba pesi mwana matériel gratuitement pour na classe na eza accompagnement. Et que sunga ba interconnecté ba école nyonso et que ça la connecter et ça accompagnement ozomona moi na soki azu examen d'état à partir de la plateforme on ko kende obeti comme na yo moko o télécharger attestation de réussite na yo et ça accompagnement balobi te que to ko financer te omoni ba service nyonso wana ndenge ba osala ba machine za wana pona ko landelango et senga ka misolo pona entretien pona batu wana bazo travailler wana bazwaka mwa moke pona ko lesa mabota na bango bafutela ka bandako yango na tofuta ka moke wana $1 ane mobimba pona ba telefone na biso ya mike $7 akoko répondre ba député yango akokima te biso tozawati ya ministre ko telema na balabala boy non HC 2 fois yo mon babenga ki mukoloni na yete 48 heures bino bozaba panzi sango boyebi ke babenga kaye yoka babenga kaye komemanga na terrain wana te babenga kaye vendredi abandi ko sala intérim ya collègue na ye ya média bino nyonso boyebi ke na ba régime bando le kawa ba conseil des ministres bando le ka 1 année après 2 ans après 6 mois après ya oyo bazolandela chaque secteur par semaine hebdomadairement yango basala kaba conseil des ministres chaque vendredi siko collègue na ye oyo ya média zala qui en déplacement empêché yango wana excellence qui basa maliba abandi ko sala intérim na ye il fallait ça la rapport ya conseil des ministres ya vendredi ezai ko kimate aosa ela pe kaka mboka oyo aosa ela kamboka kiko kimate pour se reprocher na eloko moko te na bandeli yango lisusu ke Augustin Kibasa Maliba boki ko traiter na makamu nyonso mais sauf Moibi Ali Moibi te okomona longona nzela Kibasa kota fimwa kekele
Démocratie, progrès social. UDPS. Progrès social. UDPS vivant. UDPS vivant. Tomoni bana Angola, bana Tchangu, bana Lukunga, ba étudiant, bino nyonso boyoka message eza moko. Ouais, dodoli. Soutien biso toza batu oyo tobundela mboka oyo. Et UDPS ekoki koya na mboka oyo te po esala désordre, esala eloko ya muyibi. Bozala wana boyeba ke tozosala oyo bakoko na biso baloba. Papa na biso baloba. Se prendre en charge. Et toza kosala eza ko se prendre en charge. Bango nde ba mesala muyibi biso to mesala muyibi te. Ouais. Lelo bino nyonso bomoni toye po na soutien. Batu babangisa bino te po na likambo ya RAM. Ba société oyo ya biso ya ba Telecom baza na kati ya système ya muyibi. Tango bakoloba yo pesa l'état moi le meilleur moko ya zumi bale misato atena libenga. Ba yeko tiango na mutu ya vision ya mokonzi mboka na président la biso national Petentik. Alors na yango tous à la vigilant. Alors message à lelo to soutenir RAM sans condition. Mais tous à la vigilance, $2 ou $5 qui passe à $1. Procès à mon contre la société wana. Namboka ba futaka. Procès à mon contre la mboka wana. Procès à mon contre la société wana. Voilà. Message à Souka Yangoyo. Bon, lobby baf les oya. Message à Souka Yangoyo. Bon chauffeur non, message à Souka. Béton, maboko. Ok. Pona Yango. Lelo, toyaki ko accompagner. Ouais. Toyaki ko accompagner mokonzi. Toyaki ko accompagner mokonzi. Kasi biso toza discipliné ya mboka oyo. Lokola mibeko ekwei parlement elobi ba renvoyer question wana prochainement. Toyeba kotosa tozonga na ndako na kimia tomema kaka message moko. Fati aza wa pona reconstruction boka na biso ese bebaki to simba ya maboko moko na moko soka ko tia $1 $7 to ba ko tonga mboka to soutenir bato suka to ko zala kaka ndenge to convier ba Rwandais convier ba Angolais convier ba mboka nyoso to mise en charge message oyo ba père fondateur papa Etienne atikala biso ko se prendre en charge yango wana tozo ko se prendre en charge lelo na yango na remercier bino ndenge boyaki na ko remercier bino pe bozonga la kimia na bandako batungoli te abouwa merci beaucoup merci. C'est ça qui besoin de surtout la plénière le lengeni ni ba député basi ba tomboaki mongongo akolobaki esengeli na mwana mboka excellence Augustin Kibasa a démissionné na poste na ya ministre pe population na ba interview to sali ba kolobaka na Augustin Kibasa alongola likambo ya RAM mais lelo komona yo Marcel eza komona Augustin Kibasa komona yo ezali komona bongo UDPS Kibasa awa boko soutenir RAM population botie wapi. D'abord, il faut qu'on note que Bisso, en tant que base, en tant que jeunesse à UDPS Kibasa, nous avons soutenu des démarches parlementaires. Dans un pays dit démocratique, il y a la séparation du pouvoir et que les députés nationaux, nous avons souligné que UDPS Kibasa, nous avons encouragé, nous avons mettre les députés Maboko na rôle pour contrôler le gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui ont dans le contexte où tel masolo et RAM. Namoni na makambo bato keke mwa mbangu to keke na ba vitesse mwa trop parce que
population congolaise va comprendre combat place eza situé te. Lelo na lingi peuple congolais va se rendre compte que combat oyo eteli kutu ba oyo mbongo oyo tozo pesa te. Combat oyo eteli combat ya mutu moko zo résister face ya ba multinationale. Mboka oyo te mesana soki bato ba société télécom ba kana mboka oyo ba mesana ko manipuler ba ministre ba na secteur wana. Alors, yango nazo attirer attention ya bato awa. Ki ba samaliba na vision ya président de la République. Président de la République la loi qu'il faut développer le secteur numérique. Auto bengi programme national du numérique. Comme mboka na biso et se développer makasi to comme na ndenge mboka auto enviaka. Alors, décision zoma na niveau ya conseil des ministres. Conseil des ministres, Moutasinaka décret le premier ministre. Débat là mta déjà débat na président de la République. Ba ministre tout afanda bandimaram. Décret et salemi le quoi dans le secteur ya pétentique ministre qui va s'agir arrêter à sali pour la mise en application. Et puis organe aux gérer RAM ezali RPTC. Tant bozo benga escroc, bozo benga moyibi mongo wana parce que ko benga mutu moyibi bezanini na yibi téléphone na yo bakangi nga na maboko. Siko bazo finga yemba la moko. Yango biso telebi boye. Ce qui te kata eloko wana coalition ya FCCK ya coalition FCCK to kata yango parce que babandaki ko benda biso na ciment. Bazali na vision ya présidenté yango lelo toza na union sacrée. Union sacrée ngelo banini ngelo ba pour accompagner vision ya président de la République. Alors lelo ceux qui batiment ba bima de gauche à droite pour pas luka balongola ki basa na vision ki basa na sima ya vision ya président. Ça veut dire que vous ne basate bozo bu sende président de la République. Avantage ya RAM na conséquence ya RAM ya ngonde ya ko problème ya motuya et pas ya population o ko babi lelo Augustin Kibasa Maliba le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tout cas le peuple d'abord pour la bango ya ka slogan. Problème ezali a exagération auto remarqué na société ba télécom bazo ko exagérer. Et puis la société télécom on va dans mboka na biso bango ne ba pousser ba congolais papa silika tant ba congolais ba silika ba retirer RAM ba premier bénéficiaire ceux ba retirer RAM za ba société télécom. Est-ce que vous voyez que la société au bazar télécom awa bazar 4 na mboka na biso to kotanga bango bazar Vodacom Airtel Africell na Orange bango ne so 4 bazar la société télécom c'est bon ba engager ba congolais mais pour nani ko kosa l'état congolais parce que bango ba déclarer ka ba nombre d'abonnés na bango. Dans la République, Congo, la biso, bazu ba RAM, pour RAM, les matériel, ils ont contrôlé le nombre exact d'abonnés. Bandoko Sarabiso. Ils ont la société Moussous Bandol Bara, bazarana 8 millions d'abonnés. RAM le lobby ici 15 millions d'abonnés. Ils ont le coup de théorie. Si vous avez fait la taxe, na base ya nombre d'abonnés, bango babana ko déclarer. Si vous RAM et banu obimisa bango libanda. RAM et banu ko pesa ba nombre exact ya abonnés. C'est ça le vrai combat qui va saler. La manière dont bazo kata ko kata wana. Ole ba kata mutu $7 ndenge za par année. Ba kata mutu $10. Problème ya ko kata ça problème ya arrangement. Entre biso bana mboka, ceux qui éviter c'est l'équipe à côté, nengo kata boté et ça ba arrangement. Yango moni même musala oyo, il faut ça au niveau Assemblée nationale. Ici j'interpelle ba députés nationaux conscients. Ba valeur importance ya RAM, mais ceux qui ba rectification ezali ya kosala, ba kosala ngo. C'est ça même rôle ba député. Ba ko ba kenon ndembo kenango boye bien teto kenango boye. Mais mutu nyonso oyo abima na logique ke ba longola RAM a jouer rôle ya ba société à télécom. Parce que la société télécom ne va pas RAM pour RAM ils ont contrôlé des bango. Mais c'est moment que communication elle est moquée, elle est mabé parce que population jusque là qu'on comprend tout au moins que bilili maman mon gars ba bengele RAM tout la mona inano. OK RAM ça mon côté. Yango moni toujours féliciter ba député biso il parce qui basa to beteli ba député national maboko na on la bango parce que place on est clarté bango baza na droit de contrôler le gouvernement, il y a ko bengisa membre du gouvernement pour pas tirer les choses au clair. Effectivement flou les alaki. Il y a un ici qui basa fallait en assemblée pour éclairer. Il y a un lobby sauté parce que ayaki tozaki prêt pour te poser la réponse. Mais tu as dit que rapport est salemi. Na okotate pour na nini ba reporter pour na nini bati bon waneza ba député ba na ron na bango ba député mais biso to yaki neno to yeboye to yaki pour te poser la réponse biso pe ba pandisa ngona songi to uti bango ko yoka maelo ba mebele balobi ndenge za wana ba marsa balati ba polo na ba pesi bango la butu bolo bo sombi bata moto bo poso ba carburant ba polo etamboli monsolo pe etamboli ka po ba ya ko encourager pe ko sama boko na ikamutani ram bo sa posipe te wana za ngote combattant ninga te ba simba union sacrée ba combattant ba linga te ba simba fachi béton vous comprenez ceux qui lelo mutu moko telemi parce que to yebi yango batu moko bazui ba ngasa la récupération politique moi ba quelques députés FCC
au bazar en mode de positionnement bazar ba ko se positionner té bazar ba té bazar la majorité bazar té même dans opposition peut bazar té pour ba luka mo espace ba luka ba yembela na dossier ram to timbeli bango yango moni na cadre union sacrée ba combattant ba télémi de gauche à droite pour ba protéger Ndaku parce que protéger l'union sacrée c'est protéger la vision ya Fachi Béton. Le message est clair. Message à Souka parce que la population est vraiment très touchée parce que le dossier est un dossier sensible. Donc, il y a un bon électoral en 2023 pour et bien là pour voter pour Situka. Les camarades pour quatre bango, maman zana wenze, moi 1000 francs mais là moi pondu, à ça unité pour balayer nyonso. Moto pe soda il en front. Soka linga benga pas annoncer place mon nani azali ba 4e mois ram na place on a penza au kolbanini pour dossier comme il peut moi flou. Au moins problème il y a problème il y a quoi se situer mutant na échelon na e. Lelo ceux qui lelo toujours le lapon na maman o azala ki na 100 francs ache unité na unité kei. Yekutu maman na na téléphone. Mais ça ba congolais mususu azakuta ta na téléphone té. Pour na unité ko kanisa pe na ba maman o yekutu o le lapon na maman o azada na téléphone mais achende unité kei. Mais le gouvernement, la République, a kanisa pe na ba maman o bazana na ta na ba téléphone té. Et là on dit négocier la pauvre sur le téléphone. Les lots n'ont pas sur 100% de Congolais. Mais de Congolais basés sur le téléphone, ce n'est que 40%. Autre béni dans le poteau, taux de pénétration de la téléphonie mobile. 40% de Congolais qui sont détenteurs de téléphone. Le rôle du gouvernement Zani Nezali, il y a qu'augmenter le taux. Pour le taux à augmenter, il faut qu'on ait une infrastructure numérique, autre béni fibre optique. Pour ceux qui ont développé le secteur, unité comme en moyenne zéro. Et faciliter pe ba maman oyo na ba papa oyo nan bazua ta téléphone té au fin fond ya Congo bazua dans ta téléphone ça dit moko oyo zo pesa oyo ngana zo pesa oyo l'autre zo pesa c'est que tu tiens place moko yango ne ça ke mboka etelema mikili nyonso to enviaka et se développant na ba contribution ya ba contribuable dans mbongo ba contribuable ya mboka na bango tous a conscience wana vie Etienne Aloba article la biso héritage ya prenez-vous en charge ça dit ezali abenda conscience ya batou. Papa fondateur Balwanini, baba tenez bon. L'IDPS 24 tenez bon, ça veut dire pour vie et à facilité, pour tenir bon, ça veut dire résister contre ba attaque nyo sekoya. Conscience on a soto yebike, masolo amboka za masolo na biso ram oyo, ba société télécom ba tiko distraire ba congolais. Bango ba holding balongola ram pour bango ba mesana ko kosa ka biso na secteur wana. Ram ezali contrôle ya l'état na secteur à télécom. Eza toilettage na secteur à télécom. Ba congolais ngana sing ba congolais to soutenir au Gisenki Bassa na cadre à combat parce que eza le là ba obundisa na ba multinational na peuple to si ba société télécom ceux qui va retirer ram ba premier bénéficiaire za ba société télécom yo tout na rapona ko ba kaka mbongo na yo tie na carte ya téléphone pona ko tout na ka mbongo na yo ba okata yo mbongo donc tia mbongo na na carte na ya ba soki za combien na ko tout na wana longoli mbongo l'état zo ka combien na mbongo ba longola ceux qui doivent longolo 100 francs autouni 10 fois na mukolo. Et ça dit déjà 1000. Parce que combien de Congolais ont battu na crédit bambongo na bango na kati. Oyo bango baliaka. Pona nini te biso to tomboka kapona eloko wana. Ki ba saisi bango soki mutanga tu na mbongo na ye. Eza mbongo na ye bo kate eloko te. Bande eloko na basilika babani ko bundisa ndeki basa. Lelo ne za le vrai combat na masolo ram ezali ki basa face aux sociétés de télécom. To soutenir ki basa qui est en train de défendre la République. Merci. C'est bon. Royi Malobate, au Koloba solo outi Angola, vous allez monter pour représenter IDPS qui bassa, Nangabo et Angola. Mais comme ça n'a pété que biso en Ngoma du Congo, toko vivre toko bika le quoi ba ngote. Ba on ba tene le lenge ba ba ko bikela, biso pe tene le lenge biso ko bikela. Toko mona bande ko mingi ba uta Angola ba ba soko ke itina ba fe fona ba village na monga mikio ko mona déjà moins stabilité côté. Mais biso kaka awa na Kinshasa ba bengi capital, soko ke ta msina mama ko fana na Kinshasa zona maluko. Azali ninge mona biso te. Beaucoup moi te beaucoup côté mambutu mbutu. Non, merci maman. Je me présente, je suis le vice-président de IDPS Kibasa, interfédéral Angola-Luanda. Donc, na minito yonaye, co-représenté président Langaï, Freddy Sombo de l'Angola, que je salue bien, notre ambassadeur. Na minito yolikamungala okyo ebiso maman journaliste, Angola lelo so eza na position ezali parce que bafutaka ba taxe wana ya baram. Na Angola biso comme na position za rapport bafutaka taxe aram. Bafutaka taxe aram pona ko aider fonctionnement ya mboka. Bato bazoboya ke tofuta ba taxe aram. Donc balingi mboka na biso ya avancé te. Angola lelo ya avancé trop parce que bato bazofuta ba taxe aram. C'est un peu ça. Donc nous devons accepter ça. Donc la
makambo kosala ezali nano ebele na engumba ya premier du Congo. Est-ce que moi mboka kibasa esiko ya monaki ya kolalela parce que tokomona tant bino bozia na marche toyebi ntango basolo bato bamarchaka tokomona boponani balobi ete bokabaki mosolo bopesaki bato mwa kanyaka butu et surtout babi bato bautaki Angola bayaki vraiment na le meilleur bango bayaka na bapapier ezali yango te yango nde botoniseli bato awa te yango te parce que excuse so landi bien makambo ya ram Augustin Kibasa a appliqué kaka chango en fonctionnement ezali kambo ezaki banda kala ministre wa Longwa qui premier ministre Ilou Kamba assassiné qui makambwana ye a chango kaka en fonctionnement, c'est ça. En fonctionnement, il y a un temps exercer les camo et que solo maya mis sur peuple congolais. Les camo ya solo eko nyongi sa peuple congolais. Na maman ba ko fa na ba fait fond ba ko comprendre te. To moni ya ba boreni o baby lenge parce que na ko mo na mis sur bilenge. To moni ba maman ba kolote o bino bo lukite bo sala na communication ni bo faire comprendre ba. Bilenge de lo to comment la facilité à cause na mo Android internet o bengi na YouTube lo bine. Et bongo bo bandi na ba maman ba fa na kana ba suka mboka ba maman marisha ba maman ya bilanga. Bo bandi ki pe na bango. Bon, moni likambango bazubi son emploi ça parce que Kibasa ce n'est pas lui le premier ministre. Ce n'est pas lui qui décide dans le conseil des ministres. Donc il likambwane bimi et continue application donc décision utayi pas mon konzamboka. Et le basu que zali nini na peuple congolais kotala ba bazali na Angola na ba nyonso ba bio na ngamba. Bon, lilo basu que zali kaka mwinto brigade taux de pauvres qui vient en prada pour nous sous-président Augustin Kibasa. Estamos muito contentes, estamos juntos, estamos contigo. A vitória é certa. Donc, tu se peli trop na batutu ba eu pesa soutien na président Nabiso. Victoire ezanango parce que président Nabiso a tiré aux escroquer, à ça la politique ya libumuté parce que akola na est bien. Donc, ça la politique pour comme richeté parce que a viva bien tanga pe bekola bien. Ezana bateau bazo s'appuyer, bazo ça la politique pour voir comment va riche. Mais ce n'est pas le cas avec notre président Augustin Kibasa parce que tout le monde connaît la famille Kibasa. Et je salue bien notre président. Vraiment, on est avec vous. Merci. Merci.